Voilà, mesdames et messieurs, excellence, et ça toujours la carte Mbonda Écolo, magazine d'actualité, où ça sera vraiment Kébi, donc il magazine aux populations, vraiment à Congo Mobimba. La ville province qui ça en particulier, bah c'est en confiance et fidélité. Sauf que si même l'angambo à Brazzaville, merci d'abord à Brazzaville. Le message de la Bino au à chaque instant, et donc comment vraiment la tamoko réel. Merci à Angola, parce que pour répondre vraiment massivement à travers ma message de la Bino à WhatsApp, dans ma sujet Autobeta, au Italie, programme de développement local à 145 territoires. Et c'est-à-dire pour moi, chef de l'État, moi, je suis Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui est dans la poto, c'est parce que dans la province de Bango, ma territoire de Bango a développé. Et beaucoup plus de gens à ce moment-là, dans la ville, dans la banlieue quelque part. Avant d'aller à la capitale de la Paris, dans la province quelque part. Mais en la République démocratique du Congo, Mboka Patrice Emery Lumumba, Mboka prophète Sanier Alaver, Mboka Mboka Igrid Matete ya Benjamin Kilunga, ya Wilfried Nsamba, ya Yannick Kaloso, Mboka ya Watangumba. Pour que le la province, et ça le coup là, Pakoli Olibabe. Même si on a dit moi si, si moi moi si là que non, voilà dans ce balayo, tu peux vendre la bandundu, la grande bandundu. Tout ce que vous vendez na ba Congo. À mon local aux alliés de Kiavinae. Madame Couture bisque que dans ce bala pour que vendre en Afrique du Sud, tout que vendre en Europe, les États-Unis voilà pour moi sentir que non, esprit ça ta katinae. Mutazo batangomba mangengenge. Pourquoi que les poteaux? Parce que ma petite prophétie bi que libala na yo. Ezana professeur Kwango, ezana Kwilu, ezana na Luozi. À mon local que prophète Wana, alors prophète de malheur et vie. C'est parce que le développement de la province Wana, le territoire Wana est alité. Il y a encore le chef de l'État a dit que pour moi, le programme de développement de 45 territoires, il faut qu'on y ait à travers Bamakalisia Malamu, autre aux Alanango, surtout Mingi, dans l'institution, dans décideur. La province wana soki réellement que botie maele botie moté mamoko botie bolingo et qu'on permettre que la province de la territoire et qu'on va développer et qu'on va vraiment lier moko approprié aux Congolais surtout à Kitakuna à ça ba activité naie peut-être qu'on va essayer de vivre dans la République démocratique du Congo. Moi la mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yebake soki osalika erreur muke aussi ça mandat dans la soni les populations ba ko wolola yo. Parce que promet des Bango, Allemagne d'Afrique, on promet des populations, États-Unis d'Afrique, la République démocratique du Congo. Mais ils ont manifesté, ils ont réalisé, ils ont matérialisé. La promesse de ce tournant, c'est que dans les oubliettes pour attaquer action au Salamité. Et Salamité, c'est parce que ma choix utile, on va accompagner ma basalité. Merci de mon amour Watangumba, notable à Kwango. Il est vraiment animé. Alors que jamais à côté qu'on a monté, mais toi qu'on a mis tant que province ya Kwango et développement té. Mais ma député gouverneur, acteur politique a grand bande en général d'abord. Zéro libungu toulou, bateau salarié. Merci à bande de Kouilou, babenga kibiso. Malheureusement de Komusu soit il fallait aller l'opé à Kouilou. Mais madame n'a pas autorobo dans la césarienne. Santé d'abord, on a ma santé madame Naïb. Merci à bande de Wakasangulu. Au babenga biso bobi bokoya. Nous c'est bien mon thème. Mon copain bande de Koya Lodja. La mboka la mère Mende. La mboka chez Okitudu. Ba tombo ki la bombe la haute de Kolangai la mère Mende de Kolangai chez Okitudu. Nande Kolangai na bité Paris bo chabité j'espère. Ba bazoya. Ba kolo ba désirata po eza kuna. La province wana ya batete là. Tu as vu moi la mboka Watangumba o abike yé ada au fou et au moulin tant que Kwango
et télémité ya kokanga monoko na été tant que territoire Kasongolunda et télémité tant que territoire ya Feshi et bongité tant que bayaka en général parce que développement té ye akokanga monoko te parce que azomona nyonso bomengo zo kedwa pi Katanga na zela mituka Kasai na zela mituka zo le kakali bosola bango na kwango wana mais bango kuna na kati solo ngoka route nationale numéro 1 et route nationale wana so sika route nationale au tikango au côté la kati qui fois ba AVC za bana ba politiciens reste fait bana ba politiciens za ba AVC ba politicien bitima mabe ba paras ba bela ta ba maladie ya ndeke ezo bana na bino ba mibi ya Congo wata ngumba to beta ngona yo bonne santé. Oui, santé kitoko mwana mboka, bon début de la semaine, pa équipe technique Kambami na Yemei Rue du Mateta. Rue du Mateta. Compagnie Benjamin Kilunga. Benjamin mwana Maele. Vraiment bon début de la semaine à Congomani Union surtout au bazola na biso mingi à tous les peuples yaka, Kutini yaka isika bozali, binonion so Fesh Kaemba, Kasongolunda, Tembo, Popo Kabaka. Si nous sommes tous les 4 coins, il y a province, pourquoi pas Grand Bandou de Mobiba, la Pesibino, Mbote, Ngai de Kunabino, Ndengekaka, Mopanisa Walobi, ce qui développement est quotidien na Grand Bandou, na Kolemba Pente, la Télémi. Au fond, ça rappelle tout ça, la Grand Bandou. Vraiment, on a forcé à Teka Nzambeka Yemoko. Le moyen pour qui m'a pesate? Moi, qui me zate. Les lomo pansangunaye pour interpeller mon konzamboka pour y aller Nzambe na biso. Yende to monaka. Yende papa. Yende papa Félix Tshisekedi Tshilombo na sepela mingi tango naza na plateau ya magazine Mbondeko lobi obakisela ngako mpoko mona ngeza ka wata ngumba di Fati Beton. Voilà. To mona ba to mususu ba préféré ba eza ba artiste minene na mboka na biso. Ba zwa ba kombo ya ba président ya ba pays mususu mengaka ka Fati Beton. Fati Beton pourquoi? Pour les Obama, tout le monde va. Yo Beton. Nga Fati Beton. Moi na mboka a force peu ko la congolais mais aza congolais. Les loto e ko senga biso bayaka. Donc province a Kwangu na nzela ya gouverneur na biso Willy Bituisila. On a souhaité ba bon séjour à la Kinshasa. Willy Bituisila. Il y a ma soeur de Kekito quoi. Alors parmi les 6 gouverneurs au chef de l'État, c'est mon coloto. Oui, vraiment Willy Bituisila na PCA Bambote malgré tout kutana na ngoité mais na ebike. Parce que chasse na kala mingi te. Pourquoi c'est mingi te le bateau c'est la meilleure chasse parmi les 6 gouverneurs. Oui, pour wana ne na lubaki. Batu ba bossa na gate okoki kozala na problème à l'ende wana ekolo no ndingo zana. Ekolo na yo ezana banoko na bango. Ndenge biso tozala noko ya baluba. Nous on prend des on les a tribalisme on les a coutume les a bongo yango to lobaki keno biso ba ya lokola na gouvernement comme gouvernement c'est le kaki kala mingi te bazo ko investir yango problème ezate to tiena c'est to pesi pour biso to parmi ya bato o bastenaka chef de l'état a kene liboso la vision azalango nga za politicité na za notable ya grand bandou na za sportif to lingi esprit ya sport ekota makasi na politique ya mikolo po chef de l'état ancien joueur ancien gardien abeta bale oui Fati Beton Fati boyamba mama na gola ko yamba wapi ayabi na politique ou bien yamba la ballon mama na gardien to sengiye kana mona wazaka numéro 1 biso bayaka ndekode wa to sengi na projet ya 145 territoires bapesa biso epele po tozana espace bilanga tosala bilanga exemple liboso kozala ngai moko honorable Fiso Buka bango nyonso ensemble na bankumu nyonso tosengi bango bana kwangu basengi ngai boye naloba boye papa Mboso ya André Kimbuta bavie kutumisa Kiota bavie Théophile Mbemba banotable nyonso tu ya kwangu bosimba na sima ya bana na bino o baye na mopepasika mapamboli na Fiso Buka botombola bango bino pe lokola bozana ba affaire net papa Mboso azana nwana bo pesa arrêter rezate totonga province na biso biso bayaka lelo tsoni munzo tusuko lao donc elamba soni biso bayaka suko lango na ndako yango yoka kabatu balela soke na mambo bale
balobaka aponi bayaka ta bazana problème likambo na bango e bananga te kaka na cc c'est comme ça ndio omona vita badebia yango na coutume yaka balobaki e bayaka mpona nini makambo bayaka ata oye na ndako na nga tozalaki na problème ya grave tozokisani tokokanga bitendi tokokosa yo kende nasalaki accident mais mwasi moto azokisi ngai ozolanda okoyeba yango te toyambi yo te ntango oke tozongeli problème na biso tolingaka te makambo na biso ebima libanda donc biso nyonso to bapoliticien bakwangu biso nyonso totelema tozela tosenga epai ya chef de l'état ngai bapeuple congolais batindi ngai naloba na chef de l'état na gouvernement ya mama so vous avez une réunion ba congolais surtout au Sangala oui lobi to zala ça qui déjà qui impact à makasi on a moni ba congolais ba réagir vraiment ba Brazzaville ba Angola partout même dans l'Europe le monde ba message dengue na dengue merci ba bengi yo pour mo Sangani quand même merci on va le sang merci combien madame bini bana nyo surtout ya Brazzaville o ba ba congolais na Europe ba zo benga mo sango lelo pe akopesa ngata ini c'est quand même message ya mo ya WhatsApp na moni ba message otinela ngai nga ba benga yo mo direct ça benga la Facebook ba numéro na ba benga mais comment est-ce que bossé bonini bo bimisi comme compromis na ba réunion bo kala bo sala ba congolais surtout bon Renaud to sala kilobi ya ngwana ingénieur azola kisa ba photo vraiment ba vidéo malheureusement caméraman a sala ki déplacement te ba bosomo mo ba image zo le kawana tozalaki na réunion na nzela ya fondation Mapamboli tozalaki wana les amis ya Mapamboli fondation donc Renaud le cas qui trop bien c'est ça juste que ba membre de fondation et ba Congolais en général na ba Congolais en général bazalaki ba se présentaki tozalaki bena ndeko moko autaki kasongolunda ayaki nikima pona réunion wana donc il y a un représentant ya fondation Mapamboli tozalaki bena ndeko moko autaki Kayemba azalaki wana tozalaki mpe na ndeko moko autaki tembo en tout cas elekaki trop bien totalaki match ensemble tokotaki stade te mais au moment oyo tozolobaka mingi makambo ya disali développement ya kwangu depuis tobandi koloba ngo entre bino bana kwangu réaction ezomona ezokwabuti na avenir mon meilleur bon avenir meilleur Willy Bituisila encore une fois bon début de semaine yende abimi gouverneur ya kwangu o bana kwangu bapesi sous confiance député provincial vraiment merci Losako pour naye toko soutenir ye biso ba congolais toko tinda mais tout papa otozolo ba oyo mais to monaki na monaki appel naye na moni message naye ekoti abengi ngai alimi ayamba ngai pour à soutenir ngai à soutenir maloba o biso ba congolais à soutenir ngate à soutenir ba congolais surtout baza simana ngai alobi abengi ngai azoyamba ngai semaine oyo ba axe na moni pe ba acte ya makasi honorable Mapamboli aza déterminé ya ko soutenir biso na nzela magazine ba émission na zo ko sala a pa na yo a ko soutenir biso a ko sala déplacement to kita na province to soit tous les 4 coins pour chef de l'état na gouvernement congolais na ba congolais ba kenda poto baza na besoin ba mona kwangu eza ndenge nini pour bato ebele baza na confusion et surtout côté nzela route nationale numéro 1 boulevard Lumumba o yango keiti na Kasai eleki biso na bandu elekeli biso na eleki kaka kati ekei eketi na Lubumbashi donc oyo nzela te eza te nzela ya biso te eza nzela ya Congo province ya kwangu en général to ana nzela te po soko ke na ville province ya kala ya biso nyonso na ville bandundu ville oke nzela ezalaka te eza nzela mabele soki bokeitaka aparte mongata wana bokoti gauche mbala moko mabele bokosembwama omoni ya ne wana kuna 2020 so na bosali te v club grand club na mboko pe premier club créé na mboko oyo ekenda kosentraîne na bandundu soki avion te mais bamosusu tolandaka na bamituka mais kosufre aéroport wana kutu tobeta lisolo te wana tobeta lisolo te na yango wana nde biso tokosenga na chef de l'état na projet ya 145 territoire botala province ya Grabandundu kwangu oyo kwangu nde tozali awa mopangisango nazolela courant eleka biso pa ekekopela na Kasai ekekopela na Katanga ekekopela na baisiko mais biso courant eza te non wana pas même pas nazoyebisa yo lelo ko développement tozoluka na mboka na biso tala mokali oyo tala population ezali kota na route mokali tala population eza kuna mais quand même na sepeli esnela tie courant na ngambu ya pont
ok kuna ngai moko naza na lupango kuna mais ndeko nanga kendo tala population za kuna tala niveau anzele za wana on dirait que ça santé chef de l'état projet ya 145 territoires tala esika population ezebele tala biso ba ya katozo kolela kolongwa oko makasongolunda problème grave na kotala ba député kolongwa oko mafesi kolela koma tembo esika minere ezali esika shit Guillaume ezali o lelo ko sunga courant peli na bangole tala biso na Angola wana bato ba yebi nage kawa onaje kambala mi bale papa osana Angola kwangu kuneza mukiao et pana biso bangole ba ko sala wenze na kati ka songolunda ya biso pe bakenda kawana chaque jour ba biso bato zonga na bango pourquoi poto za pembeni awa poto exploiter poto tia courant na ka songolunda na kwangu mobimba eloko ni ngezo zanga si Guillaume mwana tomoni na nota bato na période ya papa Mobutu pe en son âme tobona mindele bakenda kuna ba mususu ba yiba ba nyama place wana mais lelo chef de l'état luka bato oyo bazali bakoki kopesa information soki confiance ezali ndenge biso tozoloba biso bakongole totelemi tokozonga lisusu nsima te biso toza wana mpona tribalisme te biso toza wana tokosenga développement na histoire na yo ozosala na temps oza na pouvoir ekolobela yo eloko ya mutuya mutu akobosa na yo na mokili oyo akozala te bakoko na bakokolo na yo bakoyaka na famille na bino bato bakokanisa bino mpona développement soki ekoti na kwango watangumba chef de l'état aza magicien te boza ba représentant la bino ya province ya kwango to ya grabandu en général oui baliki na ba institution ya mboka ya ndenge na ndenge apport nini na malonga oyo bango bameni eko permettre le chef de l'état to pe gouvernement atia miso kati ya province ya kwango to ya grabandu oui désolé yango nde moni souci esali biso peuple totelemi ya grabandu en général bakongole tolobi totelema bandeko na ngai nyonso to na 4 ko ya grabandu makambo kozonga asima ezala bino kozala na Kinshasa babengi bino bapesi yo kanyaka osalingana na mbongo bolingi be jale le trop bino bayaka non jale le zalaka te non bolingi ba jale le trop bo tabla ba ke umela ye tolingi ka kaye tozoma le ba président Christophe Ngoso ntora placer à l'Assemblée nationale à la parti politique naïe non d'accord ok n'habite sur intellectuel bazar to bazar azaka yemo compétent tomoni ba obe minok basali sali ya l'autre côté tomoni bon honorable mapa molota ni langa na zombo zo kumisa yebe la jalo na mnoko te wana jalo ti to bike to kita biso bo to obi aza ba action to kende biso to mona ba action même to zo kende ndeko alende wana soko confirmer yo mapamboli ya kosakana te biso voir babandaka ka boye na biso okoyoka ka soni po ba image oyo kolokwa ka tokoyoka ka soni mapamboli watu okutaka pe ti mande ko silaka eloko molongo esala bite ndeko na nga alende wana za ko confirmer yo mpona mapamboli okoyoka ka soni na koyoka soni te naza fier kozala na stade na province ya Kwango babiki ba video mapamboli musala ezosala mekata video ekobungaka te ekobunga te nayebi baarchive oyo etika nakotisaki déjà demande honorable Mapamboli a vu bonne note kala mingi te azo signer document na biso yangana yo na équipe technique awa tokokita na Kasongolunda tokokota tembo tokokoma na province ya Kwango tuma ba action bazo mener sur le terrain parce que on a besoin ba agent développement voilà on a besoin ba tout ba yé pour la zala koluka ko s'enrichir na kati ya gouvernement na kati ya basitio mboka ko yiba ka mboka on n'a pas besoin encore de ces gens là na kati ya Congo. Comment nous avons besoin de tout, on a besoin qu'on accompagner parce que le projet de développement local à 57 territoires, oui, bien sûr que Félix Tshisekedi dit tout Azali initiateur nango, mais les projets attends Félix Tshisekedi accueilli, on voit dans Sima, ceux qui à la Tolande on a monté mamoko, pour moi Kennedy Bosso. Makambo ya o etali lelo oyo développement ya Kwango parce que tout de lango péta. Tant que yote la Kwango. Vous comparez on là province belé le contraire bino la graba no bozui ba agent belé ba ko sala ke ba luka de salema le opération na institution mboko ba liota la bango la caméra wala la lingi puisque bangonde baza ba lobeli obi bo produit na kata province ya Kwango la lingi réellement que on lancer message moko important et ko permettre que ba fungula mitema ba tala d'abord bolingo ya province na bino ya Kwango to ya graba no en général. Message nous lancer pour la banque. Oui, mon père, c'est un message nous lancer ba oyobeli du peuple, ba député provincial, ba député national, au Bozali, sauf que bon moni peuple wana ba vota ki bino ba pesa bino confiance et surtout bino bo koti na gouvernement sika na députation sika.
soki bavotaki bino bapesaki bino bavoi na bango ebele mpona nini mpona boya na développement na province na biso kwango mpe bino badepute provincial ndenge boza wana eza wana te kaka mpo ondima likambo ya kaniaka ovandi na yo osalaka eloko te mpona développement boke kuna mpona kobenga développement kovote baloi oyo ekosala keno province na biso ekende liboso boza wana na provincial wana botombola mongongo na bino ekoma ntina sommet ya pays mpo batia biso ka soki biso moko tolobi te bino bolobi te bakoyoka biso te biso tokotombola mongongo na biso c'est la toute première fois na province ya kwangu bomona moko ya banotable ndenge na telemi boye atelema na telemi natikali koyeba bino te nayebi ka mibale honorable Mapamboli po aza vice-président avant comme député aza vice-président na VECLEB honorable Fiston Buka azaki membre na comité ya VECLEB na motel Fikine secrétaire lelo député national mwana kwangu donc yango na sengi bino ba député nyonso hana luena kina lukotelele pour la province yan ho ba luele ba confiance ko ba peuple muselonata développement pour province de Bé mutu wante de faire tel développement ngeye le gouverneur avec beaucoup de respect tout à ohek mais c'est Willy Bitwisi là vraiment bana ba kwa nge tout atadin beta vraiment ko kedenge beta ko ko hana mesa vraiment tellement mukala ngui pour mettre développement côté de soutien beta tout enang côté ezala vous allez au baka mandat il y a 2028 tout en après nous se soutenir ngeye gouvernement dia donc le kalangui nzei Mapamboli kena déterminé musa tuanata province et mon développement mambu makulu pour le développement tokale beto ngei kimekimos ma action makulu kala sal mudila bet tuena déjà be mission be tuena après tout cas kuisa kuna province musa to soutenir ba action ba ngei gouverneur tele matata tela hata tuwe kwenzila kinzila fone mwenye ngeke kwa songoluni me bana baka songoluni batautangia bomona bana ba first fo bomona bana ba plateau kuna wamba lwaji kuingulu kazemba kuna kasa kinzila kuendile ifo wenda makamyo aéroport kwa kana musa bindi ande ko betu kumfungola itata tuena tele matata yidika vraiment nzila sana za kulomba kwa chef de l'état mu projet ya 145 territoires comme ça betu to bénéficier to sala mangol lelo bukanga lonzo batu honda hoba honda bukanga lonzo combien de personnes baka bisalu bana bakwangu mais ba honda bukanga lonzo mais ne ku province ba ka bukanga bokele bukanga lonzo bwangu ndu en général to la litro yango pe to lala tala lelo na yoka pasi ndeko na ngai pona kende atama ka musuna sala ka ya vida atama ka ngai ya commerce na kende kaka visite na bandu ville problème nzeli sate ezo sala biso pasi nzeli sate na kende feshi kaemba na kende tembo na kende osokola tala tungila wana na sokola kala vraiment problème nzeli sate chef de l'état biso ba ya kato telemi tozotalela yo to lingite ke yo mona kasina biso zawana to ya kozela président mususu akoyaka po aya ko développer soki okoti développement et pas bayaka nenge okozala emena mboko okozwa ideti po ezala ba pays mususu bakosepela mais okende plus loin eloko moko na lingana bosana eza ba photo moko ezoleka wana bozomona wana papa alati biloko ya chef coutumier mulai nde papa botingai ngumba simo o aza peme na ye okomona vie kutumisa kiota mususu aza peme na ye wana photo ya 2000 ya 1996 tant papa eko présenter bana na ye et pas papa Etienne Tshisekedi très bien wana fidèle azokotia pression papa ye ayeko présenter bana na ye vie kutumisa kiota ya Frank vie Kisalu na vie Théophile même na vie kutumisa okomona bango na photo o ezoleka wana aya ko présenter bango bana nanga bango yeyo bavie bozana bambongo totelema pona province na biso soki botelemi bomoni chef de l'état ndenge biso to senga audience na biso to kenal biso moko peuple komona ye chef de l'état ayoka biso ndenge ya mbaka bato ane wana
tozalaki di banga nazalaki na mboko te so nazala na mboko oyo nalingaki nabeta sete na ngana senga nzela chef de l'état alingaki ayamba biso nazala kondima akoyamba biso biso banani biso bayaka toza banoko ya baluba. Très bien. Le chef de l'état azaki no mais abotama muluba biso toza banoko na bango na nzela na ye azwi pouvoir ezalaki biso tozwi pouvoir atala kana biso atala kaya province na biso atala kaya ya ngai te ya libumu na ngai te atala kaya province na biso tozala nzela te. C'est pour cela bomoni bayembaka biso bayaka to ya kitata makolo po toza pemeni a toza pemeni ni courant ni mai ni nzela ya makolo ça besoin bénéficier zalité ozomona mwana asisi classe po aya kinshasa wa ta congé il faut beta makolo mwana muke soko kena banzela wana ozolela yoza na moto muto azobeta makolo 6 jours. Développement ba député na bino bala muka o alerté ba notable na bino bala muka ensemble bo sera pour le province ko ngozo zongela yo kaka la carte même esprit oyo tozobeka pe ba ndeko ba province ya ndenge na ndenge ba leader politique to ba leader moko o ba yebi ke même ba niveau ba église ba église to pe ya ndenge na ndenge c'est réellement comme la vision malamu e ko permettre que développement et contre la territoire la province to pe na partout c'est quand tu la commune nabino numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solo na bino le au mwana mboka watangumba azi souci ya comme la province en qualité d'abord ya congolais parce que développement ya Congo et ça qu'on dépend de kateke pour ba congolais ba se pela na ngote même yope Kasayem même yope Katangé même yope Moswahili o ba zo fa de la province ya Congo parce que ce qui est kuno okuta bazala bango pe social. Au coup de poste, il y a ma province, nous sommes tous vraiment représentés. Même là, fin fond, là, nous sommes dans le coup de soyez les basali. Donc, si réellement que Congo est développement, et que le Congolais, nous sommes au Congo, à cause de chance de vivre la vie moko kitoko. Et qu'on permette aussi que, même à tous la Kamutete là, on travaille mis sur le nom, on le dit que nous voulons travailler dans la province de les alités, et les gens qui travaillent dans le Congo, on travaille qui parce que le développement est ali. Donc on est là, bon, la boka wata ngumba, et donc on est des pères ya koluka, Congo bobimba est le développement. D'où le ce qui va passer, professeur Congo chance, il y a développement à Makasi, et qu'on permette que nous soyons et que les libos mais avant de passer à mon amboka, wata ngumba pour clôturer. Le moment où écrit bakte paso bonga masolo mike nazo passer communiquer moko awa ya euti pa ya mwana mboka Vinika Songo o aote kokufela mama na ye mikolo mama psikaka biso alors le programme de CBMI de manière que 40 jours et seulement na kimia nyoso message ya mwana mboka Vinika Songo o vraiment azako senga ke après ce programme on eleka na ndenge moko ya malamu mais je crois toujours le premier message dangi d'abord mwana mboka wata ngumba ozwata le tasco chef de l'état bon j'ai appelé ça message à mon amboka Vinika Songo message ezali boye na bande ko nyoso o ba ebe ke mon amboka Vinika Songo a ote ko kufela mama na ye mikolo ote ko lekala ba pesi programme pour le procès ba sur la carte ya 40 jours jeudi le 30 juin veille mortuaire et Kosalema la résidence familiale sur l'avenue Mawanga numéro 80 bis commune ya Makala référence boulangerie Mawanga pour la vendredi le 14 juin messe en mémoire ya maman Françoise Kasongongo iboyebi maman Françoise Kasongongo yato aussi kapse mikolite ko lekala nyoso ekosalema na kati résidence familiale donc messe en mémoire ya maman Françoise Kasongongo toujours na résidence familiale pe na suka masolo cocktail moko ekozala wana ekosalema na kati ya famille pour demander que bandeko ba yakipe ba kabwana na bango na ndenge ya kimia communiqué signé la famille Kasongo Vini Kasongo fils du pays. Voilà, nous sommes arrivés au terme du magazine Mbonda Ekolo et Pessimino Basanga qui te retrouve maman la Mboka Watangumba, c'est notable. Il y a province, il y a Kwango, a vraiment au travail au four et au moulin. Et le monde a honorable député au Balobi qui est Bangoto Basanga, n'a pas Luka. Développement de la province, il y a Kwango, Yopen de Poo, Zakesika Moussou. Luka peut développement du territoire Nabino, Luka développement de la commune Nabino. Luka développement, même le village natal Nabino pour permettre que le Congo ait un développement qui est commercial Benjamin Kilunga. Merci à Igrid Mateta, merci à Yannick Kaloso, merci à Wilfried Samba à la présentation. Yamboda Ekolo Yalelo. Je crois que vous continuer à s'abonner à la chaîne YouTube Yamboda Ekolo officiel P. Bonne activité la mieux toujours avec impact idéologie ma primoko très abordable. On se retrouve prochainement dans un autre numéro. Jusqu'à là, restez branchés. Si le reste des programmes Yamboda Ekolo magazine d'actualité. Je vous retrouve prochainement. Bye.